famille à Dadi Dikambala, il faut Bobi Sambongo, maman Gisèle a se retrouver dans le droit na ye loko la moisi Yamowei. Bana na ye ba se retrouver parce que bana nyonso baza légitime. Et ça la basi bana ya moisi bosoto bana moisi mibale, il faut se retrouver dans mbongo wana to boyi. Comment maman Gisèle muta a souffrir dans mbal na ye? Bobenga na ye ka bu pesa 5 sacs à l'osso. Et puis ba soso ba pesa ki. Ba tomso ba pesa mbongo ba pesa ki. Si bobi compte bloqué. Pour laisser bana na bino. Bosali biso pasi soni bola saka ke nous les Congolais tozo souffrir to sepelara si mamatanga yango batu musu ba sepela ndeko na biso yango ba comédien bosenga nzamba ke bino ma beaucoup fa souté pour ba famille na bino ba sepela si mabaliwa na bino bali ba mbona si mamitu na bino famille ya Dadi Dikambala il faut Bobi Misambongo maman Gisèle a se retrouver na ba droit na ye loko la moisi Yamowei. Esengo ezalaka na ngambo na biso parce que bozalaka ebele liboso ya ba etando na bino pona kolanda biso na Shelvi télévision chaîne kitoko oyo et la cabino gaieté sourire ambiance makamba kitoko makamba sika et veut dire que soki biso toza c'est que makamba bien ezali nzambe apambola bino soto parce que bozali ebele kolanda biso. Je dis un très grand merci à mon boss, 1000 fois boss, à l'équipe boss, à ma voisine et ma voisine, chez la Vita Leader, Kolo Masolo, Kolo Kopa Shelvi, Nzamba Pambolayo, parce que bah, geste l'équipe est belé et puis confiance aux ça la biso, na chaîne Okitoko, place tout le monde a merci. On a jeune patron, jeune émergent, Ozako émergé qui toko Jason Kintiba, grand frère propre, merci parce que aux fiscalistes et solo et bateau tout ba na posa ba masona bango ba DGI ba biwana nyo surtout et ezako tombola bango ba taxe bobenga Jason Kintiba akosola pona bino c'est un jeune patron Ozako émergé qui toko sankisi nzambe kaka nzamba pambola yo. Mon frère Jason Kintiba ainsi que Baby Kintiba et Christian Kintiba, famille Kitoko Wapi, paix à son âme, le fait vieux Laurent Kintiba en Poutou, Oazalaki, au magistrat dans Mboka, n'a servi Mboka, Nzambe Abatela, Moli Monayo. Merci à Maman Wivine Ikuku Kintiba Molongani Naye. Merci, nous sommes belé à Gianni Lota depuis France en Lyon. Merci à gouverneur wa Achenia Koloma Solo o azako sangisa batunyo so RVD Vadi depuis États-Unis ba Congolais tout bazakuna yondo sangisa bango gouverneur wa Chenia Vadi RVD merci. On a JP Panda vienanga ya propre ya soin ya swagala traki toko alobara bien. Et puis mon latte panezé le côté merci à François Fouamba depuis France, François Fouamba Fabas, sans oublier Guillaume Fouamba Zour et merci pour la geste. Merci à Georges Fouamba, merci et à El Chanto, Matondo Maman à Christian, merci pour la geste l'équipe. Tellement élevé mère nanga Kati, grand merci à vous. Bande koza ko landa biso de partout au liké teto passer ba bon moment ensemble biso na bino. Masolo ni to na ngolelo. Ça fait très mal. Culture, nabiso culture congolaise, se éviter. Bah mais mabiso wapi. Masona yango lelo ezali bongo ko betela bino to ko sala restitution compte rendu ya matanga ya ndeko Dadi Dikambala. O asepelisa batu papa bio ntutsuki tumina. Matanga na eleki bien te. Toza ko déplorer lolenge ya famille. Nous avons déploré l'organisation à Matanga. Nous avons déploré Bandeko Nyon surtout. Basali ke Matanga ya Ndeko Dadi Dikambala et les Kamalamute. Oh, Maman Olive Lembe Kabila, moi si il y a ex-président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, Maman sociale, Aza Nyonso. Pour soutenir Bandeko, au bazar n'a pas problème. Maman wana ayaki na $30,000. Toka ngoka na sangomeya bimisi yango pia na matanga apesi. Maman Denise, moi si à son excellence Mokonzi ya Mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo yepe apesaki $15,000 na ye.
tomoni yango ndenge ba mama o mibale basali ba geste na motema na bango ke balela ndeko dignement na musala wa sala alongola biso ba stress tozaka na ba problème mais otali dadi dikambala ntsuki tumina stress elongo seki babité tokoye kolekse bemene inaperçu te bapesi ba mbongo na bango po balela dadi dikambala dignement mais est-ce que botale loko sami na organisation ça mbongo wana oloba 45 000 $ au biso toye biso za basele en compte bloqué oh bato ba bimise mbongo na ba po batia na compte bloqué te balela ndeko ba obsekele kamalamu gouvernement pe epesa ki mbongo na bango bien que toyebi montant te bato poto nde bo mesana ko sala ba international bo tindaki sans compter pe oyo ba organisation salamaki ebele bango pe ba comédien ba salaki ya bango mais ndeko dadi dikambala azalaki ambomete bo kelo na zoyi bisabino bo fongola matoi ebemba dadi dikambala epoli bake na ngonde ebembe mona mo prématuré na 12 heures Evelyne Koutou Kamo Lopez ebembe na et que 15 heures bake okunda pour batu bazalaki belé il fallait ba vice-gouverneur de la République démocratique du Congo ya Kinshasa ndeko mwana mboka double brassard to benga ke na kombo ya Nero mbungu bisika zali big salutation na bino parce que il fallait ya ba honorer Evelyne Kamo Lopez mais to kama mbongo ebimi ndeko dadi dikambala ba mbomete ba latie veste ba bébé veste ndenge ndeko na biso moko lobi ba e ko ba latie ngota kela combien kela za vivant alati ba ele veste ya malamu te ebemena ebimi retard katafark ba louer onire kutu ba mwana moko boye ayebani na ete ya simandaku ba ina ngo ba tena stade des martyrs ba mbongo ba pese ko la mutu na ba milieu public on a ba stade des martyrs za ko honorer te eloko sali biso pasi bo soki wana te Mama Gisèle ozalaki molongani ya ndeko dadi dikambala a souffrir na ndeko tango akobela azana bana 5 boke ko bengana ye mobile na sali pas même 5 jours 10 jours na sa mabele koke kokune mbala moko pan donc dadi dikambala zaki soso na bino to Coca-Cola na bino akufi bambongo bapesi ale bino bochanga ba poche bosela ngo venir na bino bokolia mbongo wana te bokolanda lokwa singa na matembele po dadi dikambala sala kimboka o na comédie mbongo wana bande soki dadi dikambala zaki mutu ayebani te bo abozo mbongo wana te bo honorer moi sina bana ne boke pesa bango 5 loso soki 5 sacs à loso sans côté ba biloko ba mama na ba pesa ki biloko bokosela ngo ba boutique bokosela ngo ba dépôt lelo pe bosala entreprise mais bozi yango bokaba na famille to dadi dikambala zaki mo musana bino a souffrir na musana ye kokendaka ba tournage ba butu moi ba ko voyager ka pour bino lelo bo ko sepena sima voyage na sima ya mobembo na ye aliwa te bon c'est pas nango te justice amboka na biso mama Olive Lembe Kabila landela mbongo no pesaki ba pesa ba salela yo ba devient makamno so ba salaki ba dépense ba pesa yango mama Denise Tshisekedi landela mbongo pesaki mutu nyonso to kontre bo landela mbongo wana okotala ba poche ba tuti ba ministère nyonso ba créer il faut bo landela makambo ba vie ya batu pour mutu akufi digne de son rang batu bali ba kunda dignement ba pesi ba mbongo na bango alebino famille boya ko sepa na mbongo wana non Mama Gisèle il faut à se retrouver na mbongo wana pour yem tatikel na bana wana batikali baza ko refléter image ya dadi dikambala aza mwasi na ye bande ko vivre na ye et tant mbongo wana na ba passe na bisengo bazalaki na famille ezalaki te batu boni bazo kufa est-ce que maman Denise a kotala bango maman Olive ko kotala bango bazo tala pona nini parce que baza bato bayebanaki na ba niveau na bango il faut aller na bango pe lolenge moko boye ale sikoyo bato ba pesi ba mbongo na bango na mitema na bango mobimba ale groupe ba individu ya famille bokende ko telemela bozi mbongo wana bo sala ngo compte bloqué pour servir na nini ba comédien bozaki pe na organisation bo landela botika boete na makamtolo ba osepela na biso ndenge ba osepela na biso ndenge nini
Veste à mon way, bah pèse $30 000, $15 000. Oh biso to lo bambongo biso to moni, oh to yebi. Bah veste bah to zanango, bah $200 ya bien. Bon là ici peu mon way, bah moni mutu a kufi malati bien. Bah cercle ezali avec 5 000, $10 000 même na niveau d'adi on a $10 000 bon so ma pèse bon so mi cercle pona eza mbongo na sukali ya msana e. Dabno vite loko a kufi to ke to tika et puis bon mbomete. Hôpital loko là ngali ma comment beaucoup ko bimisa ça pourtant mais on a 21e siècle et ça ni comme parce que baboya ki mbongo na bayiba ko sela makam na bango bayiba so mapango na bango to mituka na bango batamwa na komba dadi kolanda bino mituka wana botambo wana ngote mbongo wana il faut servir na musala ya bana na e batanga classe na mbongo wana bana na e ba vivre ba se retrouver na mbongo wana pourquoi pas qu'on faire voyager pe bana wana na mbongo batu basali na sawa wi papa na biso saki musala po biso na Congo to yeba ka so muta kufi akena ye kokene muta kei bino ne botikali bo voama na bambo eza mbongo assurance terre ote baboma mutu mo batutaki na accident mutu kana eza assuré ba kia kufi mbongo assurance ko bima bino bokolia te eza mbongo biso to monaki mama Olive Lembe Kabila landela mbongo na yo pesaki mama Denise Tshisekedi landela mbongo pesaki bandeko tout ba pesaki ba mbongo na bambo landela po trop c'est trop comment moi Gisèle mutu a souffrir na mbali na ye bo benga na eka bo pesa 5 sacs à l'osso et puis ba soso ba pesaki ba tomso ba pesa mbongo ba pesaki siko bo bi compte bloqué pour laisser bana na bino te bino po ko ba comédien pour se bo kufi lobi ba ko kunda bino hein c'est que bo liaki ye boyebe ke soka kufi lokola na mboka na biso mbongo yaka na okasio mutu akufi ba pesa mbongo yango bino bosali non to tia maladi moko boye akufa biso do bilanga na bino boloni tango kobota donc kobota neza kokufa na ye bino boya ko récolter non to temela ngoti na suka je vous ai toujours dit je suis journaliste d'investigation je le resterai et j'assume mes mots famille Dadi Dikambala il faut bobimisa mbongo maman Gisèle a se retrouver na ba droit na ye lokola mwasi ya mowei bana na ye ba se retrouver parce que bana nyonso baza légitime ezala basi bana ya mwasi liboso to bana mwasi mibale il faut ba se retrouver na mbongo wana to boyi sinon ngai moko na traduit bino na justice dossier na okenango musika. Je vous ai toujours dit, je suis journaliste d'investigation. Na continue d'investigation nanga. Ce moment on est bimité bande ko na kozonga, bande ko na poto otinde ba mbongo, botinde langa maloba, botinde langa ba numéro na bino, je vais vérifier. Bo sali biso pasi, soni, bo la saka ke nous les Congolais, tozo souffrir, to sepelaka sima matanga. Ya ba tumsu ba sepela ndeko na biso ko, ya ba comédien. Bo senga nzamba ko ya bino ma beaucoup fa souté. Po ba famille na bino ba sepela sima baliwa na bino, balia ba mbongo na sima mitu na bino. Pardon. Botika biloko oyo eza malamu te merci otoza na ngwa koloba na bino yango mambo to landela ngo eza affaire à suivre dossier to tika ngote na bisino na kozonga pona ko bisa bino to komi wapi na makambo ba eleza bakenda wapi to komi wapi yango papa Molière to komi soki bilo ebiso ba bola yango yo mosa de eza libanda bo ebite ke mosa de eza libanda to ebite to lobani Azé pas président d'État force selon mes informations aujourd'hui. Ma comédien bossa quelque chose. Justice amboka na biso etelema pona kotala makambo poto mesana ka mama Denise etala biso makambo kalezaki mama Olive etala biso makambo to biso moko to mitala makambo dossier à suivre. Merci to temi comme vous avez quoi merci na chez la Vita leader Koloma Solo depuis France Nzamba Pambola yo to kutani bandeko tout bobenga poto webisa bino nino etikali poto loba par rapport à dossier. Merci.